Hey, Saratola. Ozobangi la deuxième place. Saratola Nenga Lela. Deuxième place. Saratola. Balobaki na yo. Yabe, ali muta TikTok. Mais ko bangi la deuxième place. Lelo oyo. Okamati mida. Deuxième place. Likamoni ezo le kawana. Saratola. Bandeko. Internet yelengi. Bon, ezaka deje lengi. Intina lo bezele yelengi. E bakisa mi lengi. Nazo luka kutu. Mutateki langa terrain vide. Na kuna ba pilipili. Ba matungulu. Na ba kib maji. Soke botaka. Pona bakisaka na rando. Oh, rando. Rando. Rando go. Rando. Rando elengi. Oh, rando. Nada sala yo rando. Ah, rando. Nada kundima ke yo la ke lengi boye. Nga papa robo. Rando. Atukana lela yo. Rando. Rando uta wapi. Au commencement, c'était rando. Aujourd'hui, rando ezali. Au commencement, rando azalaki. Lelo yo, rando azali. Mikoleko ya rando akozala. Tina tango asuka rando. Rando ezwa mapamboli. Rando ekumbama. Rando elengi gu. Rando ezatina ba bebe. Olongoli na libela agangi. Opese libela olongoli liswa agangi. Bongo pese ya miso ata suwa yo. Tango abimika kamala mine mibale. Oh, rando tina ba bebe. Rando tina ba shege. Rando tina ba professeur. Tina kat église na ba politicien. Tina ba riche. Oh, rando. Rando gu, rando kitoko, rando elengi, oh rando. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko. Attends, combien de fois tu beba ni na eto bongisa? Nana batute oyo ba okimanga ba ogangela nga pona beba na kina eto pope na bongisi na ete pona sala wala ne kirina batute ya combattre mutu na sala ngote. Loba. Ponga ta lelo nako bongisa pena ndeko mwasi ya uchobota parce que nana contrat na mutu te o to sangana ki to sale kirike sarafo o bando finga sarafo o kangise nemi azate. D'accord. Na kangise nemi na volonté na nga. Oui, bien ouais. Parce que makamba sala ke se pesa nga te. Ah bon. Na mona on dirait toza na kati ya vraie amitié te. OK. Pour avant ya mamutu ne mission so amona imuntu ana ki mutu na ye to solo la de tout sauf rien au comme nga sara chela ya benase aza mutu na nga. J'allais faire ça. OK. Pour y pas à mutu na nga. D'accord. Mais na mona ke relation on dirait amitié ngo eza ya bien te to kabwana na biso. D'accord. Biso rando otosepelaka nango rando onga papa robo na lingaka ezakaka rando ya maloba na internet na télévision partout mais kaka ya maloba wana nde rando oyo nga nasepelaka pamba te au commencement c'était la parole. Alors bandeko Saratola, bien sûr. La baronne a bengaye motona succès. A surnommé motona succès.
to apesa ye tout simplement kombo ya moto na succès. Bandeko Saratola attaqué nani? Mida. Bandeko ezateke alamukeli Mida mezali kambu na ngwende. Saratola ya yebike la baronne ngwende na ye mutako simba te mutupe akokoma te. Eza impossible. Pa Saratola eza bongo. Pa ya mutu nyonso na kata YouTube basi bamonango pe eza impossible. Mais Mida ya komona eza difficile. Mais eza impossible te yeba koma lokola la baronne. Bakabola surtout. Mais Saratola yepa lobi te. Gayi natika yo bongo. Non. Gayi munaza moto na succès. Na lekio na babone. Gayi te. Deuxième place au te. Même troisième na simananga au te. Saratola take. Mida azo kima azo dévier barando. Saratola linga zara na place na ye ya moto na succès. A sentir ba dérangement. Po ye ayebi ke Mida zalaga. Ma yebi ke Mida azwake lokola ndenge zalaki na musique Empire Bakuba. Papa wemba koko ya na ye. Poto abeti na salle ya 200 personnes. Bato bakoti salle petondi libanda bato bazate. Bakoki pe 200 ou bien 180. Empire Kokoya abeti salle 200 personnes. Bato baye 2000. Bato batelemi tina balabala libanda ti balabala mosusu. Me bautu na likambo nino mezana o Empire. Papa wemba zako banga te. Ndenge Saratola azo croire. Tango abandako croire, abandako kanisa. Mida tango akobeta plein na oyo. Esa na okaka Empire na poto. Ya positionna deuxième position moto na succès. Ndenga zako mona. Mais stratégie oyo Mida azui. Na 2 mois oyo Saratola comprendre que Mida azui direction inattendue oyo Saratola zela kite. Alors Saratola atiaki ba piège ebele ba mutambu bien sûr atia nango bandakala. Mais turo atiaki ya somo. Mais Mida peso dindate. Alors Mida ego kwena mutambu moko oya yebaki te. Tanga kombo ya Saratola na makambo ya yena Gloria na ndenge ya malamu. Or que Saratola atali balobi na ye na ndenge malamu a calculé allez. Normalement il fallait pas attaquer. Yaba nako zela Mida sale erreur moko ba yamba isiko na ndeko mobali. Avanda akoma koloba na calme nyonso ya moto na succès bien sûr. Alors sikoyo Mida aina méthode mususu. Méthode wana Saratola zela kiango te. Premièrement epesi baner. Posa komaki na kanda modèle Mida zokende. Alors bi oh. Nzela oyo meminga na bulango te. Mais comment zokende boy? Pe ba via sobeta. Ba bonne pe mukeke ngai. Pe ndenga zokende. Ezo lakisa mikolo zoya azasos na makambo mozoso ya bien. Nga Saratola modèle na zokende na yebi na okende bien. Mais awe za likambo ya deuxième place. Karina za na ngwende icône, ngwende moko intouchable. Mais Mida oyo azokende kopangusa ngwende, koluka musala ya kopangusa ngwende ya la baronne. Mais oyo andimi te tanga kopangusa, apangusa kaka suka na kopangusa. Bandeko likambo yende ndongo awa.
Tangu likambo ye ndongo nga papa robo na sala nini natali babilanga na ngai ya pilipili natya na rando namoni bilangeleki moke ke barando ezoya o rando gu rando elengi kuna pe saratola azobwaka miso na nani nene ya kelokelo me nene ya kelokelo aza nano mosika saratola azobanga ete atali bamama kongo atala pamba azobanga bango te mida pe akobanga ete me na miniti oyo saratola atake deja mida me azoverifie atala neneya me neneya pe kuna ye mpe aza moto akosakana te aza na bemetode me metode ya neneya eza mpo na ngwende ya labaroni te mpo neneya ye deja apangusaka ngwende kitoko neneya deuxième place mpe aza nango posa te aimaginaka yango mpe te saratola yebi deuxième poste bato babundelaka yango Yvette Kalombo saratola sa mona ye incompétent akokoka te banda mukola banda ti mukolo rande kosila te biso nde mutu tokosila ti mukolo Yvette Kalombo akosila akokoka eloko te alors saratola aelimina ye saratola abwakaka na Gloria matali Gloria oyo faible nabebisaki maloba pamba ya koswana na ye vomie nazwa ye moko ayebi ntina azweli ye soki mpe azwi ye me saratola mida aza kogene ye mida nde problème saratola yango bomoni apupoli mida me sikoyo mida akosala nini mpo neneya kote aza azosepela bazopupula ye bazotake ye neneya aza na esengo na niveau akomi batiaka ye na baminiature partout nanga papa robo bien sûr me nga natakaka ye te nga nalobaka oyo azali mwana malamu miniature non ali espion ya Karine Mokonzi azali garde de corps ya la baronne aza pyromane na internet azali mwasi kitoko aza na bacharme mpe azali suka nango muyibi mwive escroc alors neneya ye kuna vraiment saratola azotala ye me aza ne sirete saratola awa eza internet mida mpe ozala ne sirete mida oyo kaka oyo lelo oyo tala ndenge apesi o vertige oui me saratola eloko na koyebisa yo oza mwasi mayele oza randonnette moko puissant oza penza na succès oui oyebi je internet oyebi internet très bien bon très bien te mais bien po modèle na moment oyo take mida eza un vrai moment modèle pe otake modèle osala émission otake bien en tout cas sur 10 ozwi 8 ozwi vraiment alors ndenge zawa kozala nde sirte ke okokoka nano mida mpo wana eyebani te mida azobeta baje moko tala biloko aza nango eyebani nano te meme nga moko naza surprend namona mida méthode azokende na internet modèle oyo amemaka nga aire moko dans l'intimité mpo nga na ye toza na basecret dans l'intimité tokosangisa nzoto na tosangisi te sikoyo modèle akoma komemanga nakoma kocomprendre lisusu te etanke ye moto abanda lisolo ya ngai na ye dans l'intimité sikoyo na kati internet méthode oyo akoti nango nakocomprendre nango ndenge nini
mais loko na yebi ye azoluka deuxième place te ye alinga kabula ngwende na la baronne pe alingi akoma icône ye moto na succès po seza te ye aza déjà star ndenge azoloba azopia exemple ya bina file na fali te mazopesa exemple ya fali le king na ferekola Jésus de Niance. Donc imaginez tango azoloba pona Karine na ye azoloba fali na ferekola na kanisa comparaison wana ezopia mwa ba idée. Donc mida azane e stratégie mususu ye pa na ye ngwende ya Karine Mokonzi eza impossible te ezala impossible te pona kobotola eza difficile mais alingi bakabulango ndenga kaboli ngwende ya essai de Panama entre temps yaza na ngwende na ye tango akaboli ya ye na essai tango akobatisa oya ye likolo aleki essai mbala moko mais nakoloba nini en tout cas ngeloko nakoloba na saratola bravo obetiango bien ponga papa robo suwe nanga eza kaka internet yinda rando na rando pe rando modelo ebandi ngai papa robo elengi nini oyo nazoke elengi ponga na yebaki rando munene oyo ekotakami makasi ekouta na monde na batu nyonso o bazana na Chine ya biso na yebaki ba général Mboka Robino ba Xbox ba biloko ebele tango boko take ba kozwa boy mais bon tozotala pe kaka po rando ebandi sikoyo oya turoyo après Henrietta po Henrietta nanu akosolite bon akosoli na ndako maintenant na kosolite po apesa ordre na la Chine baya bisika wana kokabola etumba mais bon nga papa robo esengo na esengo ya kosakana te tango nazomona nene ya andimi rando bravo tango nazomona Gloria Olangi asigné rando bravo tango nazotala mida atie musapi ozotia musapi wapi mida ozotia musapi wapi na calme nyonso na douceur mayele mabe bon bravo kaka tango na ye namoni yo natali saratola na Congo pon Afrique mutu alaki susu te ekiri ndika bateta mura mawa saki ya box akoka kobeta te mais azali pe kaka mura aza pe kaka mais ye ngwende to nini nango te ye kaka ba $1 na ye pa ya Miriam Mokonzi West yango saratola en tout cas bravo signature 8 days continuer tango natali bino nyonso elengi donc tibo nane 2023 rando en tout cas eza servi bandeko nanga otolinga rando bozala fier awa rando ezali servi tokolia tolie rando totikeli ba o baboya balingaka rando te po bango ata balingaka rando te batalaka kote mususu mais tango biso toliaka rando batalaka o totikaka bayambangu bango pe balanda rando kufa soni komona pasi rando elengi rando rando gu rando rando naozanga maloba rando rando sukali rando elengi rando ngo gu boye rando elengi
mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Attends, combien de fois tobebani na ye tobongisa nana bato te oyo baokimanga baogangelanga mpo na bebanaki na ye to mpo mpe na bongisi na ye te mpo nasalaka langa ekiri na bato te ya kokombatre mutu nasala yango te loba mpo nga ata lelo nakobongisa mpe na ndeko mwasi awuti obota parceke naa na contrat na mutu te oyo tosanganaki tosala ekiri ke sara fo obanda ofinga ye sara fo okangisa enemi aza te. D'accord. Nakangisa enemi na volonté na nga. Oui, bien ouais. Parce que makamba sala ke sepesa nga te. Ah bon. Na mona on dirait toza na kati ya vraie amitié te. OK. Pour avant ya mamutu na émission, so amona yi mutu ana ki mutu na ye, to solo la de tout sauf rien au comme nga Sara tchela ya benase aza mutu na nga. J'allais faire ça. OK. Pour y pas à mutu na nga. D'accord. Mais na mona ke relation on dirait amitié on eza ya bien te to kabwana na biso. D'accord. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.